alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve. Bienvenue na rubrique Nabiso invité du jour. Invité Lelo. Azali sous mutako présenté te bo mesana na ba habitué ya magazine Ereka. Ici ba mona ye ba mona kaye mona mboka coordonnateur Zena Luminuku. Zena Luminuku azali bongo coordonnateur ya ONG munene o ezala kombo na ye ndenge tolobaka na commune ya Matete aza parmi ba leader oyo bazo sala musala parce que azali na domaine insalubrité, domaine encadrement ba jeune pe ba domaine ebelé na kati ya ONG na ye. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Ndeko Mardoche. Kolobela likambo etali agression oyo tozali ko subir na mboka na biso, agression oyo Rwanda ezali kosala na biso ba Congolais. Yango wana mwana mboka Zena Luminuku moi déjà alati déjà teni ya pona kolakisa ke azali vraiment na kanda wana azali sima ya ba FARDC sima ya ba wazalendo tango kaki sango ya guerre oyoki ke Goma ekoi ya liboso réaction ezaki ni bon réaction ngai ezalaki vraiment ya kukamate po na kati ya présentation nanga otombele naza mosala na Nzambe na kati ya losambo déjà toyebaki makambo mingi ndenge ekomeli toyebaki ke ekozala mais ezalaki pasi mingi pe mawa mingi pasi mingi pona pe mawa mingi. Pourquoi je dis cela? Lolenge bana na ngai bafandi na ndako baza kolia mwa lipa ya moke na kimia esengeli pe bana oyo baza na bagoma balia lipa ya kimia. Bana wana oyo bazwami na Goma na Bukavu na Este banyokwami na bagere. Bana bazanga kimia, bamama bazanga kimia, bandeko bazanga kimia. Ezali pasi mingi pona mboka na biso. Ezali pasi mingi pona mboka na biso. Pourquoi na lobi bongo? Po baye baza likolo, baye baza na ba décision, baye bazali bakonzi, bazali na souci ya peuple te. Yango zo sala pasi makasi. Tant koloba que baza peza na souci ya peuple te nini ezali kolakisa ke souci ya peuple penza ezali te nini ezali kolakisa ke souci ezali na souci ezali te mutu azalaki mokonzi a régner soki olongwe alokomi rebelle. Est-ce que tokoki kosala continuité te na mboka na biso? Loi ya succession ekoki kozala te. Oye osali mandat na yo, osilisi mandat na yo okei. Est-ce que na mboka na biso tokoki kozala na ba ex dirigeant o bakofanda na kimia te? Soki ka kolongwe musala olongwe na mandat na esili okei kokoma rebelle. Okomi rebelle po onyokola peuple na yo. Mais guerre oyo to loba guerre ezali guerre moko esali déjà bambula ebele esali to loba déjà plus de 30 ans déjà guerre depuis agression et salam na banda kuna na est. Papa guerre et umeli, vous avez totalement raison, mais yeba yango nzala ya mikolo 10 et si la na bile ya mokolo moko ezali kambu ya motema malamu, ezali kambu ya volonté, ezali kambu ya bolingo. Ngai naza ko s'adresser directement na Corneille Nangaa. Et si ka azali soi-disant azalaka soki pasteur, soki évangéliste, papa na biso mokambi na biso Albert Kakenza note kolanda ye o mena pesi mote sika azali alobaki ye mutamema ye azalaka na église moko na église salongo ba eko présenter ye a soutenir ti suka nango ayeko suka na Philadelphie. Donc Corneille Nangaa azali mutu oyo ayebi liloba Nzambe. Donc ce qui ayebi liloba Nzambe ayoka ata mawa ya makila o eza kotanga. Papa natali vidéo moko mama amemi mwana na mokongo, mama azwi masasi akufi mwana zola musa mama bakende. Papa tango mosusu akufa
ba famille mususu papa kufi maman kufi bana batikali bango soki ya solo kone nanga azali mosali ya nzambe soki ya solo afanda na ban ayoka mateya ayokela mboka moma ayokela peuple ma nayebi ke nazali goutte d'eau dans la mer mais pilipila moke mpe eswaka parfois koki mpe koyoka eloko aza kosala eza mabe pour le bien de ce monde mpona bomengo ya mokili il faut otangisa makila oyoyo biso tondima etangisa makila yesu eza makila peuple congolais peuple congolais souffrir makasi bato bakufi combien et puis ndeko nanga na koloba na yo permettre nga na lobo kone nanga azotangisa makila bon azali mpe libre akoki kosala oyo nyonso alingi mais ndenge batunaka na monoko ya mindele qui est derrière toi bawande badirige biso lisusu non place wana nde ekoleka te place wana ekoleka nango te ekoleka te tozonga lisusu na bowumbu ya barwandais un petit pays eya kodirige biso wana eyeleka te. Tanto deuxième question na ngai ntango oyokaki lisusu ke communauté internationale cour pardon ntango oyokaki lisusu ke ntango oyokaki lisusu ke cour pénale internationale ekoti makambo parce que tobandaki kolela monoka tozalaki abandonné lokola baorphelin mais tant tomoni à partir d'aller 26 tosenti ke no makambo ebouleversé elobelaki yo nini papa nasepelaki makasi mais wana ezali final te eza suka te. La Bible nous dit mais il faut la fin d'une chose que commencement mais il faut la fin d'une chose que son commencement suka nde elekaki bandeli biso ngai étant congolais nazali te ke onda te congolais naza mokongo moto na moto afanda na mboka na ye ngai nazali contre barwandais bafanda na mboka na bango biso mpe tofanda na mboka na biso soki bango bafandi na mboka na bango biso na mboka na biso tokosala coopération ya bien po toza bavoisin tokoyokana na ndenge ya bien ke na ndenge ya koya kokota kotangisa makila non namonaki ndeko Frank Diongo na TV papa esika ozali landanga oza na bana pourquoi reconnaissance eza na mokili oyo te Frank Diongo esika azala azolandanga moto abimisa na nde naza na parti pris te naza mpona président Félix te naza mpona ex-président Kabila te naza mpona Corneille Nangaa te naza mpona peuple congolais nazolobela peuple mais na vie soki moto apesi yo mai faut ozala reconnaisse ndeko journaliste ozali mwana kongo na tono question Frank Diongo nani abimisa na kasho eza président Félix mokili mobimbe yebiwo mais lelo Frank Diongo oleka afinga Félix onyoka koti na ndako obo et puis la chose qui me fait mal politique na biso ekendaka na kofinga pourquoi est-ce que tokoki kosala badébat tokoki kosala badébat intellectuel te donc biso soki oyo aleki afingi oyo aleki afingi oyo aleki afingi mboka oyo ezokende yo Frank Diongo face à la reconnaissance soki apima na prison ezali mpona Félix soki omoninga lelo naza na teni boye en tout cas mpona Congo bana bango koboma lokola bango bakoboma bakongolais nyonso Congo mobimbi koti na Rwanda ekomi deuxième capitale ya Kigali première capitale et puis Congo batiango na monene on est comme deuxième capitale bayombo tozonga moke mwasi moke toki matango ba rebelle bakoti na Goma tozoka bakumenacer Bukavu mais silence moko boye kotaki yoso ki silence ngo ndenge ni papa à part non silence on a biso loko moko au moins baguerre on a ça d'intérêt personnel que personne ne veut tromper et ça va intérêt personnel donc mbongo oyo bakolia na bana na bango mbongo bakolia na bandeko na bango eza mbongo makila. Ils doivent accepter cela.
il faut pas ndima yango que ezambongo ya makila. Mais Dieu est juste. Au moins du silence wana. Papa, le président Félix azala mabe, azala malam, azala ndoki, azala démon, azala boye, azala boye. Mais il y a d'autres choses où il y a na kati ya famille. N'engopez ce exemple moi. Ce qui moi na oyo boti, topé moi sinayo. Ce qui y a solo vraiment yo sambela kozana bolingo moi na yo azosala kinumba okote malibanda ozui lance voir okangi que moi na azosala kinumba. Jamais. Jamais. Oko protéger. Okoya kokangeli na kati ya ndamu nako. Mais rassemblons-nous. Rassemblons-nous. Omboka ebonga tozana posa ba guerre wana te. Tozana posa ya ba tête bien faite, ba tête intelligente. Ba yeba fani. Intelligence on azolo ba oyo comme makambo tege ya cravate na veste abongi sango bien ndenge yo la tikitoko. Très bien. Kitoko na biso ezalati na kati ya moto. Tozana posa ya sagesse, intelligence, discernement. Tout le monde la distraction. Osa pour tout contrer que gouvernement tout bas président Félix P aïba ko associé P ba opposant le la Fayulu et Jean-Marc Abour ba ne connaissent pas la position. Pour na kimia ya mboka nanga naza d'accord. Pour batu batika kufa naza d'accord. Basangana. Basangana basolola. Baïba ni ba kosala. Pourquoi Yesu fa pour 12 disciples? Akoki kotambola pe ye moko. Alobaki nini? Naza na kati ya musala ya tata nanga. Maintenant so aza na kati ya musala tata nazaki ye moko te. Il était entouré. Le président François Batou. Mais quelle sorte ya Batou? Batou balingi mboka. Batou bazovimbisa poche te. Des personnes dignes et capables. Des personnes intelligentes. Et puis, nakobakisa bato o basalaka oubli de soi, ami bosani. Bato bandimi à travailler pour les autres. Et nous bato bazoya pour na kozwa mbongo. Et là, j'en profite pour nebisa mokondi. Aye bako pona bato. Aye bako pona bato. Oyebi pourquoi silence wana soki na kozonga na question na yo? Silence wana ezalaki bato nyeso bande kota la réaction ya mokondi. Mais là, on a mon qui a salaki na dernière matin yamba qui bongo batatu ya une sacré et tanga yamba qui bango na oya vraiment ma parole na ou santé kazaki na assurance que les choses vont changer. Ngapé na landa ki yango à part assurance azana foi. Azana foi makasi. Et puis azana assurance ndenge oti koloba. Omoni bandeko ya union sacrée. Bapezaka pasi. Nasukika wana na lobika. Ezaka pasi pour la union sacrée. Na minute faut bazala batmo ya hotel bazo sentir que bazo papa mokonzi ya Congo Félix. Cela n'engage que moi. Abunda yemoko. Azobunda yemoko. Mingi ya ba union sacrée na ndezo mona bangwana lokolo moko za libanda. Lokolo muso eza na kati soka basa makasi na ko changer bakan basa makasi na bakufa na monsonité soki mokonzi akozwa temps ya kolandanga ayebake mutu moko na matete na kombo ya zena alobi ke félicitations bazobunda ne yemo azobunda yemoko. Moi, je suis présenté qui Zali Moussali Nanzambe. Est-ce que vous avez dit que depuis le 26, le 27, tu te continues mois de mars, ou vous avez dit que Ange va continuer parce que comment est-ce que victoire et comment on peut s'en penser dans Nanzela, il y a bateau bazar de Bawazalendo, bateau bazagi, basoda te expérience, vous comprenez État ya makambo ndenge ekomi kosenga intervention ya Nzambe. Omoni état mangwa Congo soki Nzambe asali te mawato. Ekomi kosenga intervention ya Nzambe.
yango nzambe ndazobondela Congo. Congo akotikalaka jamais kozala na sima ya moto. Rwanda ekodiriger biso te. Omoni ndenge ba Ghana bafanda kimia. Jamais okoyoka Ghana o mutu akoti babimi basali côté. Biso pe cette fois-ci tout le monde ozala. Mais ba Sénégal comment mutu mo a postulé balingi ba voter. Oye osali mandat na okei. Na kosenga na mokonzi ya mboka. Abanda nanu koyungola entourage na ye. Ayungola nanu bato bazosala na ye. Papa, jale le leki na Congo. O leki bango, Fachi Beton, nini ekomemelo oti. Ekomemelo oti. Yoza danger, yoza la kabo, yoza toza na posa kokumisa wana te. Toza na posa musala emona. Na moni Trump, président Trump, ayebisi ba ministre na nyonso mutu nyonso asala ye rapport en bakokisa 2 semaines. Abi mutu nyonso asala ye rapport ya musala oyo sali pendant 2 semaines. Oyo rapport ya ezala bien te ba écarté. Mais c'est grave. Mais biso na 100 jours ba toujours sala loté. 3 mois ba sala. Mutu musobe azoy ba nelo ko sala te. Mais a famille de ka wana. Moi, mboka zena luminoko, je crois que na yonde toza kobeteli solo ya agression rwandaise oyo eza kotungisa RDC mais na yebiki nde tolobaki ke nkolo esakoti makambo tout kota ce qu'on a casquette nyo moseni na nzambe tango sa lecture ya nyonso oyo ya baguerre oyo ba prière bozo sala ba prière ba congolais bazo sala est-ce que ozomona ke ba prière yango bato baza impliqué to bato basala kana en tout cas bato baza kobondela et puis eloko nazo sepela na ba congolais bazotala susu kutu président ba congolais bakomotala likamba mabele likambo ya mboka. Et puis, nous sommes toujours pas président. Ici, Kazali, nous sommes le lingue Mardoché à l'Obakana Esther. Tango, loi est bimi à Manasali, loi, Babo Maba Juif Nyos. Mardoché, à qui on a parlé royal Liban, à Kati Milamba Zolé. Baki comme ça Esther, que ndeko na yo kuna boye Esther atini moto apesa bilamba ayebisi nde toza menacé mobeko bimi ba moma biso nyonso baki ko yebisa Esther bon Esther asongiseli Mardoché malo alobi na ye mokili mobimba eyebi très bien que moto apusanaka pembeni ya roi te sans que roi abenga ye oyo kopusa na pembeni ya roi sans et benga melo ya roi bakobomai Mardoché azongisi Esther en tout cas parti ko kata mote fo mokile yo kama Mardoché azongisi Esther ebisi boyebisa ye akanisa te ke ndenge azali na kati ya palais royal soki liwa eye ekorate ye ekozwa pe na ye omoni lelo soki mabe ekoti na Congo bato nyonso baza pembeni na mokonzi bakanisa te bakozala échappé ou bien épargné bako échappé liwa ekozwa na bango tant bake ba yebisi Mardoché bisi ba yebisa Esther et puis abakisi sous alobi oyebisa ye parfois nzambe a permetaki akoma na esika wana pona kaka situation ya boye Mardoché bakisi lisusu alobi soki ye asali te ekobimela pa moto mosusu soki yo oza juif oza na kati ya palais royal oluki na intervention te soki ebimeli nango pa moto mosusu ntina na ono ntango Esther ayoki maloba ya Mardoché ayebisi Mardoché ayebisi énigme alobi bokende koyebisa ye bakota mabondeli pendant 3 jours liwa to mpe liwa te nga mpe nakoti 3 jours prière na okende pa ya soki liwa ekozwanga ezwa ngai alingaki akota dans 3 jours à prière pour nini azala couvert du Saint-Esprit azala couvert du Saint-Esprit car le Saint-Esprit amène la grâce. Et puis Bible le dit après 3e jour tant qu'il doit savoir maman roi attendre le bon abisi Mardoché abisi Esther olingi na salami pona ata kati ya royaume nanga na opesa yo parla dans le bani parfois président de la République
azotala makambo mosusu parfois nzambe atiaki azala président mpo nanga asilisa situation oyo message na ngango wana ntango mosusu nzambe akomisaki ye président mpo kaka asilisa situation alors soki asilisi yango te eke lobiko ebuteli kote mosusu ntina na ye ekozala nini valeur na ye ekokita aza mobali abunda aza mobali abunda mpo asilisa situation oyo ntango nazoloba kobunda nazoloba kaka kotire te kobunda te kobunda eza ya manduki te kobunda eza na basorte nyonso basorte ebele baforme ebele la Bible nous dit le Saint-Esprit te saisira tu prophétiseras tu seras changé à un autre homme lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement tout ce que tu trouveras bon à faire fais-le car Dieu est avec toi donc on nyonso ye président amoni ya kosala oyo amoni eza malamu asala nzambe azana lokola prophète ozali prophète ya cuisine te oza prophète ya nation et message nyoko kopesa ba frère ba sœur ba maman oyo bazali bongo na este oyo bazako subir période oyo ya ma turbulence eloko bongo na pesa bongo message eloko liboso na ba bongo Congo etika ba diviser te Congo etika la moko deuxième chose na koloba na bango tozana bango de cœur. Même dans le désert, l'eau jaillira. Job a dit dans le livre de Job 19, 25, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera toujours l'Éternel. David a dit dans Psaume 34, verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel nous délivre toujours. Bazanaki m'a délivrance. Oui, puis tango ozakolo wana nazongeli parole moko mboka oyo batebeli basakola ponengo. Même guerre ezali ko bouger ko ningisa mboko bato basakola ezana ba prophétesse o bamoni ata bitumba o te lokola ba mama tumba shaumba batika ba maloba mboko ezala jamais divisé bazali ba serviteur ba servante o basalela nzambe oyo batika maloba tozana assurance on a congolais ozolandanga congolais ozolanda biso na magazine oyo Ereka Congo ekozala jamais divisé prophète Zena Luminoko parole na yo tokomena biso na suka po lelo te baki tokozala mulaite ninyo koki ko bakisa na entretien na biso na makambo etali guerre lelo kana ko bakisa moi je soutiens la paix omoni mwana mama tia kendaka wenzi asombi ndunda asombi Thompson asombi matungulu asombi ai etala mwana te mwana azelaka kaka mama ti mama kosangisa biloko na kati ya nzungu o na tie mungu aboy na tie etali mwana te mwana azozelaka mama nzala biloko ebela na sani na lia peuple congolais azozelaka kimia nde mwana azelaka kaka biloko peuple congolais azozela kimia alors kimia na tozoluka ngo na nzela ya lusambo tozopondela nzambe basoda na biso bakoki kokende babundi mais so nzambe atambo na monte baganye te il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu tozobunda na bakanal nyonso nzela nyonso oyo kosenga biso tozwa kimia tokokota yango mais pasi naza nango na kati ya motema ezaki ba Frank Diongo nazotanga bakombo ba Frank Diongo bakone nanga bakongolais bozokende kozwa ba étranger pour baya koboma bakongolais wana baya koboma soki baza na posa Congo en tout cas baya koboma baboma biso nyonso babomi biso nyonso ali Congo ikomi nango deuxième capitale ya Kigali tonini n'est jamais trahi le Congo ndenge Monsieur Laurent Désiré Kabila to trahir Congo te to trahir Congo te monique les Congo trahir Congo batu nyonso bakoti ya to trahir Congo te batu nyonso bakoti ya en tout cas un mot pour ma émission Ereka oui en tout cas Ereka na pesi bino merci mingi oyo na sakoli pe pour Ereka comme chaîne internationale merci et que des liposo total partout dans le monde les autres ngaki to pesa kaka moi mawa o tozo kabola na bande ko este pona ba guerre zo le kapuna mais à la prochaine fois to kota na mozilo vraiment to kota mozilo bana ya koma
bana ya bisika nyonso guerre ezwami bapapa bamama tozangi ngui nazangi ngui nasali likambo ya kamwa mais toza na bino de cœur soutenir bino avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et pour le président de la République Oza Mobali, celui qui monte sur les chars ne regarde plus derrière. Oza Mobali Bunda na banzela nyonso oyo osengeli Bunda mais yeba kozo Bunda presque yo moko banananu sanananu tirage sanananu nde ba mama banda ko yungola fufu ya liboke nyonso eza pembeni ozalaki espoir ya tout Congolais na kolinga pe et continuer bongo ozala toujours espoir ya tout Congolais tala peuple na yo kotala kaka entourage na yo te mais tala peuple na yo na se entourage na yo bafandi na bakiti mais peuple na fandi na mabele. Que le Seigneur vous bénisse. Merci l'homme de Dieu, merci coordonnateur Zena Lomenuku, tout ce peli makasi, merci parce que tout le monde peut sentir que au lobby penza na motema na yo. Au lobby na motema. Na ngaki na tuna question mo permettre nga pardon ezanga te ko kata ngote na émission. Na tangu ezalaka ya ko kabula ba poste na oka ko momo ya kota, oyoka ngo. Kota parti oyo batu boye. Na na député belé, kota na ngai foza la bofono zo ba société. Il faut nous aboyer. Nous avons député, il faut nous avoir ministère. Si on a mon guerre, va partir aux outils d'abord, j'ai une débat qui est de s'envoler les soldats. Les gars, côté Kofi, ah, va mettre bisopé. Les tout le coup, il y a battu dans biso. Tout ça, il y a un autre titre aussi dans la guerre. Président, pardon, il y a la peuple. T'as la peuple. T'as moi, comment on m'a bakota? Tata Mokondi, a subi na moi, on a à la Guinée Mokondi. Azuma na nem sous alandi sinase ba poste ba bozo ba pesi moi na ya mobile akei na parlement na sénat tata imoko mokonzi koto yo wa mobile akei koto ministre au boy. Pourquoi où va le pays et le copé comme les biso était ya biso po biso peto bokisa Congo toujours souffrir ne loko moko organisation dans quelle organisation suivi Congo tokoki kotonga immeuble oyo totongi moto la kisango kitoko mais entretien salamate et kopiba suivi ya likambo nazo tuna batu ba wele na kotanga batu bele totanga metingo chama mutanga na musina exactement totanga meto chama parce que muto ce qui est université ba bisaki Henri Fayol la loba boye na tuni la question papa journaliste il bisa na pona clôturer na kota bato bazo ba kota o kota biso parti ko si ko na guerre bazawa aweza ba makufa ona ba bateli bato na bango voilà bateli kufinga ça me fait très mal nous on a ba journaliste sur na TV aso sepela ndenge rebelle azo kota ba wande bazo kota journaliste azo pa venir koloba kalate ki sasa tozo kima donc yoni oza bozo sepela Rwanda azo kota siko amakambo pesi baluki journaliste osala bona rebelle et puis ozondima bato bakufa po ozana bana journaliste ozana bana ozana mwasi ozana bandeko bana na bazokufa baza ndenge moko na bana na yo tosomona ba journaliste na te bazoba bina fati kima okoyeba rebelle azoya donc rebelle au Rwanda po na ye azowelela soki journaliste ngo azana posa ya mbongo ayebisa biso ba Congolais ata tozana biso na mbongo te to sangisela ye $1 to pesa ye ati koteka mboka ba journaliste papa bazoteka mboka te na ezo sala nga pasi azoba bina et puis journaliste ya Congo otelemi wandi ko ofingi Félix ofingi Fulani ofingi et puis aux intellectuels vraiment bona obike ba brasa vilwa ba kane ba tobi ba sekarabiso ba bi ta ba condamner ba finga na ba réseaux sociaux tani ba finga c'est pas bon ngo olingi okoma mokonzi ya mboka lekana maponami makamnyo so kende parce que tozo bazusi ma ba Rwandais yi tolo libéri les chiens. Merci beaucoup, merci Nela Chending, merci ma caméra, merci l'équipe technique au Bazala qui peut conduire Bisso.
merci tokutani mikolo ezali koya toujours na programme na biso ya magazine ya biso Ereka. Ciao ciao. Ereka.